balandi BDN Pro TV mbote na bino ebele bozali kolanda biso na mokona lelo tomemeli bino reportage ya consacration oyo esalamaki bongo le 27 novembre 2010 na église évangélique missionnaire awa na Zurich. Likambo na consacration oyo ebenda polémique ebele pe sala ba église ebele awa na kati na Zurich. Soit disant que pasteur Joseph Mouchiapable a boyaka ko consacrer ba collaborateur na ye. Ça fait plus de 15 ans que l'église émise existaka. Mais mbala liboso ba consacrer ba salle na Nzambe. Ezabongo ancien Bukasa lelo a commis pasteur Bukasa et puis frère Claude Matumona et leur commis évangéliste Matumona. Mais pourquoi tant ebele boye? Est-ce qu'ils attendent nous plus à déterminer que mutu azala consacrer ou bien misala na ena kat na lingomba il faut emona na nana. Tolanda na bilio. Nous avons en face de nous des candidats, des personnes que nous connaissons, que nous aimons bien, qui sont avec nous depuis toujours, malgré les difficultés, des combats, malgré tout ce que nous avons connu comme haut et bas, ils sont toujours avec nous, ils sont toujours là. Bukasa Betoukoumé Jean-Pierre et Matumona Jean-Claude qui ont reçu l'appel de Dieu. Le révérend Bukasa Betoukoumé Jean-Pierre et qui s'appelle les frères Obélis. Merci Nabino Banso bozali kolanda biso tozali ko continuer toujours na reportage na biso o etali emis. Na mozindo elikambo batu o esengelaki bazala consacré bazalaki ebili. Mais jour ya consacration to monike ba consacrer kaka 2 personnes. En tout cas BDN Pro TV to mitungi samaki epe to lingaki to eba. Ezali loko moko tosilaki yango mingi mais Nzambe asali Nzambe akokisi vraiment Nzambe akumisa vraiment motema na pesa nesa loko ni esali ke lelo yo zwa consacration te bon ezali mabongisami ya Nzambe ezali mabongisami ya Nzambe nakoki koloba te pourquoi esalami ndenge wana mais ezali mabongisami ya Nzambe ke totika Nzambe asala totika Nzambe asala oyo Nzambe atia oyo Nzambe asala ata ndenge nini ekokokisama nango kaka donc problème ezali tokumisa Nzambe mpona yango Papa surtout lui tozonga na
na nombre ya bateau consacré. Tout le monde lokolo sali moi réduction moko parce que na bandelo la qui moi bateau moi mingi na kao to ko tanga nesi maman Sylvie, papa Jean, mais l'autre moni ba ça consacré mais to mi tout ni biso mo qu'est-ce qui se passe. Donc vérité to e ba pas ya passé José li kambango veut me ça minen. Donc bateau babeta mabakute parce que ba yebi penzate. Makamna nzambe nen toza koloba ezali ministère ezangu bate bakabola kana bateau boy. Il fallait tout ça dans Moussala Psotina Souka. Nandeko Sylvie, Moussala Salamina Nouté. Bien sûr, tout tirang na moi étape mon cœur au sala, mais étape on tout juste un sala yangote. Tozo zela a kokisana nous. Oh to sengiye et azape partante andimi que a kosala yango pour que tous les canaux consécration. Nandeko Jean c'est la même chose. Tozui to tikeli kofanda na ite na ba acte souka na yena mwasi na ye. Pour que tu comptes dans les ministères. Ce qui a fait que tu as journé tout simplement. Tu as consacré, tu as journé tout simplement leur consécration. D'ici 2 mois, d'ici 3 mois ou 6 mois, tout au plus, vous allez consacrer. Donc merci beaucoup. Bioka yokate. Donc balobi ke ba boy ko consacrer mais prochaine fois peut-être il y a la consacration et à maman Sylvie. Peut-être mais pas vous allez consacrer. Donc assurance ya mo. Voilà. Donc ba vous allez consacrer maman Sylvie, papa Jean et puis ba msusu ta msusu. Consacrer comme ba diacre, ba msusu va consacrer comme ba ancien de l'église. Ah merci beaucoup. Oh ndezala ki maloba ya pasteur José Mouchoua Pape. Oh azali pasteur a na kati église et miss. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Papa Boukassa. Ancien Boukassa, le comme pasteur Boukassa. Et là, on y est changé. Voilà, ceux qui ont alliés anciens, ils anciens ministères, ils ont service dans l'église. Mais tant qu'on a bien un ministère, donc on a eu don un ministère, on a commis pasteur, donc nous avons bien un ministère pastoral. Mais Lelo papa comme pasteur, en tout cas, Pepe dédié, oh Lelo Bazala qui présent, oh Bamoni, un bati au Maboko. Papa tout s'attendre na yonin comme pasteur. En tout cas, obi na musala nzambe vous attendre na ngai na obéissance na nzambe o abenga na musala. Pona ina eba papa lelo za na ministère monene o ya pasteur. Est-ce que okotambu sango na les mêmes visions ya emis ou bien on a ba projet mususu? Merci na question maman Mimiche parce que Bible dit que quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Donc la vision qui était là, c'est vision de la Kiliboso. Et là qui vision nzamba pesa ki moumbu na mais le quoi pas bengai abenga pe na vision ya sika. Alors ce qui total pe na Bible et là qui chaque prophète avec koya na avec la vision o ya sika malgré pas prophète mususu bazalaki. Moi je crois que nzambe o apesa abenga le nom sala na ye asili ko pesa ngai vision ya sika oyo et ko permettre ngala za capable ya ko gouverner ba brebis ya ko conduire bango na vers pâturage. Vraiment papa Claude Matumona a son mérité titre évangéliste. Papa Boukassa a son mérité en tant que pasteur. A son mérité vraiment. Bonsoir papa. Oui, bonsoir. Papa Claude. Mais tu es pas qui déjà comme évangéliste. Donc vous allez un évangéliste t'es? Nazalaki nazalaka nazali tina okufa. Donc les lundi officiellement. Oui. Merci beaucoup. Papa, ce que vous pouvez dire ou quoi apporter Bissonine? Comme toujours, ce que j'ai toujours apporté, mais je crois que ce que j'ai réussi encore aujourd'hui, je porterai encore un plus pour l'avancement de l'œuvre. Merci beaucoup. Tozongi toujours na likambo et sala polémique consacration. Soi-disant ndenge bato balobaka ke pasteur Joseph Mouchoua Pape aboyaka ko consacrer ba collaborateur na ye. Suite ya ko boya ko consacrer yango ki sali ke ba église et comme belé Nazirek a. Ce qui est sur les vérité pour biso tozali BDN Pro TV. Biyoka yokate, biloba lobate, vérité amour bolanda. Êtes-vous rassuré que c'était le moment venu ou le temps de Dieu pour consacrer les deux hommes de Dieu, le pasteur Jean-Pierre Boukassa et Jean-Claude Matumona? C'était vraiment, je le confirme et je le souligne, c'était le temps de Dieu. Comme disait le pasteur José Mouchoua Pape, si nous avons écouté les hommes, suivi le mouvement des hommes, il y a longtemps que ces deux frères seraient déjà consacrés. Nous avons pris du temps pour les suivre, pour les entourer, les écouter, les encadrer.
Et pour nous, c'était vraiment le moment propice, le moment idéal, le temps voulu par Dieu pour que cette ordination soit faite. Et nous nous réjouissons vraiment, nous sommes dans la joie. Nous bénissons l'Éternel pour ça. Oui, que biso ba journaliste ozali batu oyo ba memaka vérité. Donc en tout cas, likambo consacration à na kati église et miste ki moi mingi. Ba lobi ete pasteur José aboyi ko consacrer, pasteur José alingi ko consacrer ba collaborateur na ete de moi belé toyoki. Comme biso tozali BDN Pro TV eza vérité. Donc so lingo landa vérité à likambo et les kawapi kaka na Europe a donc contacter biso BDN Pro TV. Donc toza a na mopanzi na nga pasteur José. Donc vérité toye ba biso moro a papa. Est-ce que ça vraiment a solo ndenge toyoka ki ziri ko boy ko consacrer ba collaborateur na eux. Likambo ngo vumeza kindenge ni Paul lelo toye papa ko lia ko mela jour à consacration salami. En tout cas depuis le début na boya jamais ko consacrer. Mais na tikala na position na maloba na Nzambe. Ba consacrer pas na ko consacrer te. Pas na ko plaire na batute. To kozwa tout le temps qu'il faut. Toza pe pressé te. Nzambe a sala ka makambu, Bible zolo ba ete le pouvoir et le faire appartient à Dieu, vient de Dieu. Donc on a tant voulu ya Nzambe likamo fallait salama et pe salami batu ba moni. Attends tozo ki tamulayi et sala ki preuve que tolingi du sérieux. Il fallait bandeko bazwana no ba vraiment baté yama baza la former basa la pa pratique na bango na lingomba awa batalisa vraiment que bazana appel wana et puis tant to comme qui convaincu après toute la formation qu'ils ont reçue à mes côtés ils ont fait à peu près plus de 10 ans et puis ils ont vu comment passer des chaînons de Kobuka Sazalaki diacre a commis ancien de l'église assumé peu baron le belé papa Claude Azalaki dans intercession Azalaki responsable d'intercession comme évangéliste dans l'évangélisation na boye donc les autres confirmer tout simplement l'appel au besoin que pas dans Nzambe donc tant aujourd'hui vous allez pas obéir dans Nzambe pas kobanga Nzambe pour tout ça la tena musuni Nzamba kumama ils n'ont pas le temps perdu parce que baza siko vraiment plein avec toute la capacité de servir Dieu et comment on a fait un ministère. Et bien, il y a basal Nzambe, ceux qui va consacrer mon balinae comme pasteur ou bien comme évangéliste, automatiquement, il n'y a pas comme maman pasteur ou bien maman évangéliste. Est-ce que c'est la kalolengi wana? Toté. Réponse nabino, tous en ayant besoin, en tout cas, botin de la biso na adresse ou ezali koleka awanasi. Si on a un reportage, il y a basi ya basal Nzambe ou bazala qui consacré. Maman Rose oh lelo mobali nae na kombo ya papa Bukasa azalaki consacré comme pasteur. Mais si ko to tu na nano est-ce que to benga esiko nani? Maman pasteur. Te naza maman pasteur, naza maman Rose Bukasa, naza mwasi ya pasteur Bukasa. Pour éclaircir muke ezate que nazali ko boya ki maman pasteur parce que maman pasteur ça veut dire que ezali maman pasteur et lingi ko ba consacrer papa Bukasa comme pasteur il fallait ba consacrer nga pasteur mais bon moni que ba consacrer ndeye nga nazali épouse ya pasteur tant boza ko benga ye papa pasteur ba consacré na ministère aza reconnu nga nazali mwasi ya pasteur Bukasa nazali toujours sœur nabino bien aimé na Christ maman Rose Bukasa oyo boyebi ma Germaine siko to benga yo maman évangéliste ou bien mwasi ya évangéliste en fait nazali mwasi ya évangéliste voilà maman to qui bozui vraiment lelo grand responsabilité na lingomba est-ce que biso comme peuple de Dieu tout s'attendre na bino nini. Ma raison est que bon attendre na biso que Nzambe a pesa biso grâce à sala biso susungolu pona tome ma musala o liboso pona tsosunga libota na ye et que ne vraiment liboso. Bilili oyo to kolanda ya ngonde suki se émission na biso ya Flash BDN Pro TV et la télévision na bino ya sika na Zurich. Ceux qui ont participé à l'émission na biso en tout cas contacter biso na adresse où ils allaient afficher. Et c'est là qui bongo na caméra Noël Basilio et puis Ngai Vandelena.